Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oh bah les gars, tu vas au finga wana. Bango peut pas ça batu ya nani ba matière. Ba bengi journaliste ba PC matière ba biyamba. Bon voilà. Ba comédie ba zamabe, ba comédie ba sundula ki teko, ba comédie ba négliger teko. Teko luka ki kutu. Ozomo na mutazo pe sa détail une explication. Même si tali peut-être à 10 francs, à $1 n'est pas mes côtés. On dit, on répond les imbéciles par le silence. On répond les imbéciles par le silence. Donc, si tu vas ko le baramaka, il faut que le kokota na soux. Vous comprenez? On ça c'est un bagarre. Oui, yaya, va ko le bablo mususu bande ono bazo ma bete, le kokota na soux. Konangai, kozwa ni na soux ou pas. Et ça, il y a des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont obengi ye. Si on baka ngana yebite, kaka bango kaka mutu ba yebisi bino ba journaliste. Toi ya lobby kuto lobby pona ngai wana. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Nga c'est un bagarre est choqué. C'est-à-dire maladie ya côté ndenge kanga ba diaspora que comme de comment Tcheko azobela biso to sali sumina biso te ça. C'est-à-dire que c'est la bagarre dans information te. Taza na ngote. Taza na ngote. Na so vérité na komela ki Tango komela ki est, on attend comment na komeli mais elle ne m'a à répondre ngaité. Abetovi. Abetivi. Abetovi. Abetivi. Tu peux savoir merci na YouTube. Oh. Ngana tala na CD na cassette. Ngana yeba na monde na YouTube te. Ngana yeba na partout na monde na YouTube te. Ngana yeba na kana télévision. Est-ce que yebi ke mettons eza mutu munene? Aza mutu bako kama kamuti kando mona kiwana. Très bien. Aza mutu bako kanemba makambuti. Ngata kana solo na ye. Do alingi kutu tema mbuko ta tete ba etalai. Ah mais bozo mona galingi ne ba problème te pas lingi na été. Bozo mona. Poni azo banga quelque part donc azo batena na confiance na nani. Pona ngaku na opesa na ngai raison. Ce qui a pona azo banga na ye. Azo banga parce que bisoka ba comédien ne te opanze ça. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au loin là-bas, dans la ville de Bonjour, bonsoir, bande de retour, Bolingaka chaîne Nabiso, Congo Liziba TV, na ba émission Nabiso, parce que vous avez tellement belé, tu ba à travers ba commentaire, ba appel Nabino et ça la Biso vraiment bien, merci, Nabino sur Bolingaka Biso, tu ba rango et ça la Biso bien, merci na ba diaspora tout, merci na bana tout, yakin ya Congo Mobima parce que Bolingaka Congo Liziba et ça la Biso vraiment bien, bino tuboye bi ba actualité zo dominé et mingi za ba comédien ou wapi, tu as toujours la mauvaise nouvelle le kuel ki Biso na liwa ya Kulutu na Biso, ya liwa ya Baba na Biso, watika ki Biso tourner pour le bellon dans cette émission et pourquoi pas topé ce programme sur comédie na Biso Tcheko ou watika ki Biso ba semaine leki tourner pour éclaircir ba actualité ou wapi boye bi na chaîne na Biso le ban maki na yini na ponini to à éclaircir Biso Kulutu 7e baga mais avant la peste ba l'objet d'abord un grand merci na équipe technique na auto ça na bon toujours Foulé Moulin wana mon Jean-Antoine Dario cameraman star na ma caméra pourquoi pas Benjamin Konda wana pe na ma caméra merci na Ernest Silva na ma caméra pourquoi pas na pe c'est un grand merci na l'équipe Chupanda ou plutôt fête anniversaire vraiment qui a son merci na tout ba qui wana parce que ça l'épisode vraiment bien merci na ben YouTube soutenir na biso de loin ou de près wana moni maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FPT Misala transfert d'argent il y a bien on a moni merveille capil ou dans la émission na boki bibili pourquoi pas na pe c'est un grand merci na Marshall Souvenir aux États-Unis Gilis le maire Bambo Tebeli ni na Sekibino azananga 7e baga Kulutu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Diego. Santé boni. Oui, Nangola Nzambe santé zokinde bien. Voilà, il a toujours plaisir ya mona kati ya émission na ngai Mozindo ou wapi batu balanda vraiment na Bukibi. D'abord tu me que koyamba ba jouer l'équipe pour parler sur la mort ya comédien na Biso Tcheko, mais d'abord jusqu'il là ba programme ils ont déjà une date ils a déjà fixé pour la sortie du corps.
Oui, merci beaucoup pour la parole. J'espère que je vais m'assembler autour de Kalaté. Veille mon cœur est le mercredi. Donc tu as mis corps lobby na une place na Kankokolo. Donc au cinquantenaire de non, na cinquantenaire. Probablement pour ni kunato eza organisation car ali c'est famille na imoko. Mais quand on connaît c'est biso parce que tout ça na kata boîte wana te ba organisation ya ba comédien mingi ezala pe o wili mais makama cheko eleki ndeni. Oui, makamba cheko eleki bien parce que ba comédien bazala ki bomoko bazala ki soudé ba cheki lito vraiment bien na famille au moni biso moko ba famille to chaka ba trouble na ba makambo na biso au moni que famille ya cheko matondo eza famille moko est bien éduquée eza famille moko dakolo bande nini basutukela ka makambo te ya moni makambo ndeko na bango eleki na kimia nyonso donc voilà. Voilà, ma caméra qui n'a qui m'a tourné sur la caméra belé parce que un moment bah jour il est vraiment comme belé que les bini comédien à travers que tout me expliquer mais d'abord et là on y aussi on a comédien tout parce que tout le monde qui aime qui m'a ko ben dans entre journaliste et na comédien par rapport à mort à Cheko famille bah gens au bon tout est-ce que vous avez appelé lobby monde pour des ordres aux ala. Oui, des ordres aux alaté pour tous en aboyokani. Esprit est bien disposé donc business to zalawana ba mususpect bazana ba maladie par exemple moninga moko na kotanga kombo te collègue moko azobela kuta benga be c'est mbaga oyo talanga te na malade santé na nga vraiment isa bien te isala kinga bien te même si ka so to kundi chiko donc ba vendredi samedi na kwa kotala comme mon absence à mutu boya zate mususu bazana voyage donc ozomona mais biso oyo tuza awa to kolela chiko bien to kunda chiko bien donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, filés d'internet, vous êtes nombreux à suivre cette belle émission. Bambote Bélé, na Gilis le maire, na Katia Irlande, nous allons dans l'émission. Kolutu, tango Cheko Akufaki, tout le monde qui va combo Isaki cité, il y a météo, ou puis vraiment comme Isaki cité, ça passe tout le monde qui va voir c'est Bimaki. Mais après 2 jours, 3 jours comme ça, si je m'abuse, tout le monde est météo hospitalisé. De éviter, Bosolo Laki, ou soit Tikamuni, puis les Kanaki, Batutam Sousou, pas mon équipe photo, ou mais quoi expliquer Bisso. Au monde, il y a un bango. Tous en a sentiment te ya kolobaka ba makambo sous par sentiment muso akoleka na réseaux sociaux alobe loko po ba mona yeke muta lobi mais yo moko na conscience no yebike non muto alobi likambo yo elle a raison bien muto likambo alobi likambo yo alobi mabe donc muto aleka na réseaux sociaux pour na likambo likambo par sentiment tenetinga par exemple pour na président météo il y a beaucoup de gens oyo bakanisa ki mabe mais ezaki bongote président météo nani que Cheko aza collègue naie bazala ki na chaîne moko na RTVS1 président pe azana makamuna sala ka Cheko pas na makamuna sala bon on ba tesko ya osala complexé na yeni parce qu'il y a un groupe n'est pas un groupe naie ozomona alors biso moko kaka to tika mama biloba loba na loba kango na ebandeli na loba kango bien ba journaliste belé bazon a rapana nga ba 7e bagarre bino mo bopesa biso ba matière très bien ozomona tant biso to pesa ba matière tant yo le na télévision yo finga nga yo 7e bagarre bona non qui peut être parce que je n'ai pas le temps ozomona pona ba o ba le na TV bazo finga wana bango pe ba pesa ka ba tu ya nani ba matière ba bengi journaliste ba pesa matière ba biyamba bon voilà oui ba mo le ka ba finga mais je n'ai pas le temps baza bande ko ngai on dit on répond les imbéciles par le silence donc silence na ngane terre apena makasi. Donc voilà quand il a mandé loba météo suka bela quitté alinga za na matanga ya Cheko donc ils sont malades ndé salié qui ndé kona biso Cheko nani ma nana bengi nani sans souci ndé kona biso météo azobe la santé za bien té mais au moins dans l'hôpital donc totika koloba mabe pona moninga yo lingba loba mabe pona ote kolinga pe koloba mabe pona moninga te eza malamu te donc voilà mais peut-être peut passer à présent babi à l'époque météo peut-être à botolaka Cheko ba comédien à panzara groupe naé ya mon lelo bato ba mo ko takiner lelo na mort ya Cheko. Est-ce que ebiki mutu akoko profiter na ba maloba na yo mama ko beta mwana fimbo alobina mwana yo nyama kufata bisiko ke batuta batuta bisiko kei ndoki ko zalaka wana très bien a ramasser ka maloba wana apesinga nzela ndenga le batuta ta ko tuta yake ya fuli mutu ka mo tuti mwana mama uzandoki te maloba na yo nde na lobi bongo pona nini po mutu muso ko zo likanisi ya mabe
ta mususu mutu alobi na ye mabe te to bana ebele balongwa na ba groupe au moins alongwa na groupe a 7e baga comme na groupe ya mamepela alongwa na groupe kingandi bakia na groupe kingandi alongwa kuna ayeboy parce que na acteur na actrice to no sa na mabe wana je ne pense pas tout ça babiloba loba wana isa malamu moté eza moninga elikamwese ko lié à Kufi donc lobi to kundae donc tout tika molimo ne pe manakimia qui tout no bakisa ka ba guerre moko boyo il fallait pas donc c'est toi balelo pelo ekoti météo hôpital les amis mi ba souci wana ke mutasali likambote bo loba na ba réseaux sociaux ebele na kombo na ye est-ce que yebi ke météo na eza muta munene aza mutu bwa ko kama kamuti kando mona ke wana très bien aza mutu bwa ko kanemba makambuti ngata kana solo na ye donc alingi kutu te mambo ko ta tete ba etalai mais bozo mona galingi ne ba problème te pas lingi na été bozo mona poni azo banga quelque part donc azo batena na confiance na nani très bien bozo mona azo banga azo na confiance na nani moyo so ko talanga motema na ina ebité o azo talanga pona cholanga yo ozo mona pona nga kutu na opesa na ngai raison ce qui a pona azo banga na ye azo banga parce que biso ka ba comédien ne to penser ça mais ba to ba mingi c'est le okomi ko pesa pouvoir mingi na mama be envers ba comédien net ma benet na ndenge ni na pesa ni tango zo ba ke muninga zo boye ba comédien ba tala e pa zo banga yo zo appuyer ngo non na appuyer te na te zo comprendre na zo comprendre na pesa raison oui pona na binini banan ba pesa ba journaliste ba matière biso très bien yo quand c'est comédien on kana nanga pena za comédien ngapi na kati bon ngamo wana nkuta boyina ke no tala na selo mo ngamo kut nanu aboyle kut na ke no tala na bondele ko bondi na supplier aboyaki abi non c'était ngabi président na za na besoin na ko tala pardon na supplier ki penza nde andimi abi bo ça va oya ko tala ngai donc les jours premier état là président na biso pendenga yaki donc nous avons obligé à okena no aéroport ko zo mokonzi na ngai ndenga yaki bon retour au pays son éminence maître Kazi Teriko Kenda Faustin azana kata Kinshasa mokolo Congo uni donc nayebi ke après matanga ya Echiko na kinotala ndeko na ngai mais tango ke notala ba collègue na yo ni sinatanga pasi pour cause wa kata image te pour et ça la bien parce que toto landara collègue na bino pe mingi bazo condamner peut-être maramuso zo loba peut-être ba contribution pour charité peut-être lobara na lobara ke o condamnaka ba mais peut-être yo peut-être 10 francs au charité na maramuso OK enfin na ebité na auto loba na émission na lobara ngo Cheko tango abelaki na mutu oya koloba ki ata 10 francs na chakate là ça n'engage que lui-même balobi na lobaka ngone bande na lobaka ngo bien nako contribuer te mais nako ko pesa imbongo ta mususa cha crédit abenga batunae acha ba mengane asumba ma miliki ngana za di jar ya mutu te ke non na pesi mutu mbongo na yeko leka na réseaux sociaux na lobike ngana pesa ki e autant non ngana za di jar ya batabongo te na za mutu abongo te na ke ko tala mutu preuve kaka fona kanga photo ka ba mona ke nazala ki na ye non naza déjà ka batu wana te bona souhaiter la mutu liwa te to na ke na putain na penser te non nde na ke tale boye na miso la photo na pas ko kufa non na déjà ka bata bongo te donc désolé na mutu ko leka na télévision allo bandenge wana désolé na mutu ko lo ba bongo po mutu muso ko leka na télévision lo bi bongo bata théâtre kutu ba lobby. C'est la bateau théâtre, bateau wana makambo. Mais je ne suis pas déjà. Donc nous avons temps pour répondre mon tour. Nous avons temps pour donc j'espère que nous avons des parents. Nous avons au moins des banana ba uti wenze. Nous avons responsable banana ba rôle ngate maman na biso ko na bêtise mongo boy. Ba luka na ba continuer na bêtise. Te na ko tango te na temps ko ta bêtise on a te temps exaté. Exaté. Mais le lopé na bande ko tu musia ba journaliste ko ba parvenir ko benga ngai na tali ko ta émission te na bengi même muto ya lobi kuto lobi pona ngai wana na je n'ai pas le temps nga 7e bagarre te et choqué yo te o ntalanga ni nazana ki choqué ngani na nini et loko te kana mutu pamba boy ba joyeux anniversaire nana Amelia bambota maila munayo ki du bonheur
nzambe alola batela yo donc naza na temps wana te mais c'est l'obé na bato batela la mission na télévision bato na ba mona ke 7e bagarre to landaka yo lo ba bien batela 7e bagarre ko landa ba futilité mo ba bato moko boye ba leki na télévision pour ba lobi kombo na yo ale yo pour leki na télévision on ko répondre bango non mais c'est l'obé à côté à lobi qui azo luka bien na parce que il y a des certains groupes ba comédiens ba onyongela yo bazolo ba on dit ozolo ngona po ba comédien ozo bimisa mabe na bango zo itali bango omoni le reso boma biso vérité tolingi vérité te mais soki na yebisi bango na bato basalaka na bango wana makamba pesaka na ba journaliste ya YouTube bakocha munoko bakocha ha 7e bagarre a na raison bakocha munoko bakofongola munoko nga ba journaliste bile babombela nga eloko te bayebisaka nga makambo tango mutu wana leki na télévision na chaîne na bino ba journaliste kutuka ya réseaux sociaux ba bisete mbaga ko pese nzela te na bino c'est ma sœur en plus na komela ke pour mona ke na problème na yete total ka biska na luka ba base biska na rolo na lega na émission na finga ki tango tuna nga mutuna na lega na émission na ba mabe pona ye alors il faut savoir information na source te ozolo bamba mo ndeko na ngai kozwa ni na source ou pas eza eloko oyo eleki na réseaux sociaux yo kati mutu nini yango kolinga na aye obengi ye sia kolobaka nga na yebi te kaka bango kaka mutu bayebisi bino ba journaliste bobenga 7e bagarre botune boye na boye na boye na boye na boye yango mona baki na lingi juste makambo keno bobenga 7e bagarre botuna ye bolongola ki hypocrisie boleka bino moko bolobaka na télévision bake non en tout cas eloko to sepeli nango te eloko to sepeli nango po boti kobimisa 7e bagarre wana mabe mais po 7e bagarre wana bayina ye te je n'ai pas le temps de ba combat batu non ils ndenge na ngai te mutu ba ke mutu na copyright kana bien nazalaka na bien mais ba bio bisi bango mabe ko lobaka che kwa za na pasi mais bon ça paye tomba la Diana na bisi lo mo bisi bango mabe pas batu c'est là merci na artiste comédien o ba benga kinga ba fongoli ba téléphone na ba ko tanga ba kombo te o ba fongoli voilà mutu ndenge azalaka na batu na ko tanga ba kombo te ba bengi nga ba betelinga histoire vraie l'artiste comédien micro le peut pas responsable alors 7e boni ngapi azaka numéro yo aïe oza bien na tongo pe na tongo ba 9h 10h na salon jeune nga na mbet oza bien eleki na ngai na sebe gogo na ko kala ngapi oyo abenga kangai na pe normal tele bato sur la WhatsApp abandi ko expliquer ngabi na l'année émission au sali émission leki kitoko tout ça boy na boy mais ce qui va mieux le sous mbalasima éclaircir batouana bien voilà un intellectuel très bien voilà mutu attendu na boine na sagesse que on le kana télévision o que no lobana mutu parce que ngai pe na tele on na réseaux sociaux parce que na benga ki yo mutu wana o éclaircir nga o linga ko éclaircir ngai te nga éclaircir yo te alinga ki te na ebite ce qui mutu ni je n'ai pas le temps de citer les noms ozomo mais quand on explique nga bi 7e bagarre tala ba diaspora basala ki boy bata na Diana basala ki nga bien nzamba pambola bango voilà l'amour en plus na maloba na ngaso ba yokaki malgré tout na ba katko biso bata théâtre oui na lobaki nga na wanga na kati mais tu bolani ba maloba na ngai bien so bozong si maloba na ngai wana très bien na lobaki yango ta botangi komba mutu moko na kotanga kombo na été na lobi bien soki ye mutu asali yango en tout cas bravo po akipa kipe Cheko akipepe Diana na lobaki yango non très bien en tout cas ça qui peut émission na yo okota lango bien ozuka maloba nanga wana ozongisi yango pona muto alanda ki yango bien te ayeko le na télévision ko babiloba loba ozomona vraiment tango na so vérité na komela ki tango komela ki binga na tangi komo na komeli mais elle ne m'a à répondre ngaité abeto vie mais ngamo pe mkonza vie na tunié et loko nini pona na tale émission te batinde nga balia na batapoto très bien ça fait payer sali bango bien te comme on a nene ko répondre au bon batali pe babi mais pour ni yabi 7e bagarre yoku tozo pekisa makambu eloko muke oleki na réseaux sociaux pour ni te abenga ki yo aloba no boyna ngape na bisi banga mais mutu ngani kuta bengi ngai asololi na ngai mutu ngani kuta bengi ngai asololi na ngai voilà libino na bino mais yo bi te nga fona ko répondre na réseaux sociaux yo ko répondre ngai yo nani oza nani tu es qui tout ça là semblant mon société pour tout comme que Diana on lingaka n'importe quoi soyons sérieux nga na artiste Diana artiste tout peut ça merci na YouTube nga na tala na CD na cassette
ngana yeba na monde na YouTube te ngana yeba na partout na monde na YouTube te ngana yeba na kana télévision bazo ki bat ba ki mambang bazo la na ngana antenne A bat ba vana ba bar ba ta 7e baga yo nana kimela yo mbangu oh papa moto bunga ka ba makambu te moto tala ka do habiter na A Star moko ba valeur na oh bazo ba valeur ba tout te mo fu fanda ka pena boye o mona pena bazo kimela mbangu bazo landa bazena la guerrier ba Gabriel ozolanda bazolanda ba ibakate ba vimbo bazolanda ba 7e baga moto bunga kate to bunga kate to baka YouTube merci ngai cassette CD nde sala 7e baga yona bito senga YouTube merci pour YouTube ye et sali makambo nango yebani si muto akanaka yebana te ayebani en tout cas faut futa YouTube futa kabino te faut bino ne futa YouTube pour vraiment en tout cas full bino vraiment fula vraiment solo. Est-ce que avant makambo solo besoin d'une relation bibono solo la pour abeto vie? Moi je n'ai pas compris parce que tout ça la très bien to kutana awana ni na la grâce na ça la grâce wana azoki banzela nga pena ke banzela na ngai nga za ki na président Chapelet na pesi bambote belé mais to solo li très bien ndeko nanga to solo li bien non non atko na rekete nango to solo li bien to se kingano to na problème te to wela ka ilo côté du coup bolekeli ndeko na télévision pour le en tout cas j'ai vraiment beaucoup regretté. Fako sala ne bande ko na basalaki et ya ezaki nango bongo te muto alobi no bonga pese fausse information. C'est comme ça qu'on fait. Sukonga ba pese information te ngana talinga mo na YouTube na moni Pierre Tombal na moni bagé gotika. Moni bis pende ezaki pe plein bis ba comédien bazaki na kati. Na continue ki nkudu te na continue ki nanga ngote na taliga muketi esili ozomona. Esili na kati na ngai na continue nanga makamu na ngai. Tango yo benga tuninga mituna wana. Très bien. Na ça na répondre non. Voilà. Et ça peut comme madame na zobela baningati. Parce que moninga za mas comme météo wana zobela. Vraiment. Météo wana zobela. Olobani ke ngana tuna na été ngana tozari et tozame m'expliquer. Météo wana zobela. Baza pour ça peut-être ba vidéo parce que babi peut-être yo différent pour chakate mais yo le kanté vo lo baraka. Oh différent na chakate. Bah au talaka émission mon bona rotanga komba moninga te parce que elle est mariée mes artistes comédiennes. Tant on a siliga na bi batali émission na réseaux sociaux na za besoin otanga komba batute batali émission na réseaux sociaux babi ke batanga komba batunye surtout mais ngana chaki cotisation na ngai. Na lobaki yango tant on a moni on a réseaux sociaux na répondre pe na réseaux sociaux ngabe mais ndenge nini na ba liste wana kombo na ngezalaki na kata WhatsApp kombo ezali mais na YouTube kombo balongoli siko na lobate na déclarer te son sérieux on moni que deuxième émission va salaki nini kombo erolo ba mapo nini pour na silikaki voilà. Donc moi je suis l'enfant de Dieu, je ne suis pas là. Si on a payé 100 francs nangana ko luka yo muto leki na télévision pour olobaki na banoke non na contribuer qui non. Babilo boka gauche se pèse à droite et battre très bien. Na salika ne malobe koma eloba nyonka na sali. Voilà. Voilà, merci, c'était un bagarre pour nous éclaircir. Na loba ngona émission on peut kana loba ngoti. Kabi mutu musupa kwa na bambongo na kabelio. Mais na kata motema. Apeso poachola yo ki. Apeso poachola yo. On peut boye, on bi kapo bigité ba malade dezo bakisa makaka. Vraiment. Pour une c'est bel kapo mutu ko peso mbongo. Mais même la télévision, mais spiritualité. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à suivre cette belle émission. Là, merci moi qui n'ai pas souka. Mais avant tout le bel makamouya, papa n'a biso, mais tout le monde a vidéo moi circulé l'internet. Il y a maman étoile, ou babou qui est mbassou, elle le colo, ils ont vu ma pena le kobapota. Mais tout le monde a vidéo ana. Étoile. Oui. Na yebité en tout cas malade d'étoile na yebité toto sola na yé un mois déjà un mois na limite koki toto sola na yé na siliga écoute le soko tono sola na siliga c'était un pays au peu lingo siliga et le non siliga li abetelinga li soloté que c'était un baga na zana malade abetelinga ité bon na yebité en tout cas soki ndeko so bela ba bonne guérison étoile
makasi ezala na yo mbasu batraitaka yango eloba nango na hôpital miso tozaka nango na HJ nde balobaka eza microbe babi oyo eza mbasu te pourtant batraitaka epela kuna ti ta batraitaka ye biso zo bambasu mais badocteur babike non biso pa na biso tobenga yango mbasu tobenga yango microbe donc so olandela yango soin makasi do obika prévenir ya epela ebikaka na hôpital non po te bika ya mbase ebika kaka na boko tout ça mais na kibondele na kinini kibondele ebikisaka vraiment en tout cas ba bonne guérison egoleka nango. Mais comment on analyser makambo yo hémorragie zaki ba comédie ba kufa et katanaki mais bon continue ba maladie kuboka ba maladie te obite ça peut-être en dehors artistique na bino moto eza peut-être ba vie privée pa ba tumsusu ba comédien certains comédiens pesa mabe. Non omoni mutu mususu ba robwa gelombaso yo te ba robwa gelambaso mais yo ko niati na nzela ouais ngaza mwana matadit te ba sorte ba mbasu musu ndenge ezala très bien na mpeso ba bwaki eli o ba mpeso ba bwaki mpeso ko niata na nzela o ba mpeso ba niati na nzela ozomona ba mbasu musu za komona ba tshela ki mutu boye ils auraient eu te dende neti nga par exemple na opesa na ba bokela nga mbasu ba tshela nga opena pa utandako leki nanga mwasi mutamika abimaka 6h wana na kasavu yenda nalamukaka 6h tanga niati yango ebeti lokola epaza mutu ya esprit do esali eka ba nini on esalaka ba rouge wana ti lelo so tomboli pantalon auto ke kala mingi tomboli au mone azana cicatrice ayaki pona santé nga bien te takola le pala nga 2 jours na senga kiye et pas na sege tika na ndako no yakana pa nango 7 mois 2 jours mais yepe lokola pe azaka mutu esprit ebeti e raté ozomo so za mutu moko ke oza penza na nini te et kozwa etamboli mwandambo après kenango donc otana mitungisa mana ete koleka nango ya musu za ba boke ko boke la penza ya musu skana yo to ba ko niata ya musu ba simbiso yango yo ba te ba simbiso malade très bien pour avoir une soka même moment ba ko simbiso pe no vandi nango penza ai ba simbiso ba pesi yo simbino vandi o vandi penza ya musu ya na accident surtout to komona ba moto boy no ba luke loka accident mo boy ka na kwa donc bio esprit no ke ka na kwa ki na moto très bien menzo kande mbas na yo yelinde wana mokilo eza soko zana molimo te o comprendre te o trouver ka normal nga na kwa ki na moto tala boy yango komeli nga boy très bien faut même ma vision musika pour comprendre makambo mususu. Voilà pour cette émission mauvaise nouvelle ko le biso mkolo lobby to perdre vraiment baoba na kombo ya Kwedi alias Maiputu pana biso pa to linga mingi baoba d'abord comment zo ki nouvelle babenga ki to yemo découvrir qu'on a réseaux sociaux babenga ki ngaite nazaki na musala na biso kuna na ville na Congo ini nakangaki na connexion pe akufeka na poko lobby nakangaki na connexion na vani na tema ki musala bikaka moyen ufunga la connexion et ezate très bien na fungola connexion nakangaki connexion tant to yekoma ba 19h namoni babipe ngai et pa ya master mo atapeka président na yolo amigo abipe ngai na ego tindele message na ya normal na bise nga bina so na musala ko bipa ngai te téléphone na ngeli la makasi so bina na ja silencier mabe ko bipa ngai te ba mona longoli taw na katabi OK mère na ngana ebiso kaka na kati na che silencier nde président tant azo kota tozo yamba président son éminence maître Kazi oh toi tu es ici Ozolanda oh toi tu es ici ngabi oui président oh beaucoup fait lissus ce temps président bi beaucoup fait lissus ngana ebiga ki actrice o ya nani ya Kikedi bidenda ta beaucoup fait lissus ngapa na biga ka moyen temps président to ku fait ce président quotidien moi so balobi ke dimanche asala ki spectacle natali vidéo na ye na beta lisolo kana na bureau na stofandaki idée te ka bi ke beaucoup fait lissus ya azolo bande pona papa Kwedi beaucoup fait lissus non beaucoup ndi chekote ngana ebika bongo ici tant que na fongoli ce que na fongoli na ngasko connexion na moni ke to comme na 19h temps libre na anazena ko tata président na sollicité tata la rentrée scolaire na moni na to kanisa na
nangi ngabi papa Pouye akufi nayoka kipasi en tout cas nayoka kipasi pasi wana lela kite sino na lela ki na kosi yo na lela kite naka émotionné mais en tout cas nayoka kipasi na raisonner ba blague na ye tana ba blague wana ba théâtre ba comprendre ba blague papa zara na omi pa na biso surtout biso bana basi vous jouez ensemble pe une fois na joué na papa ka une fois pe kaka Nathalie Pouye ngabi papa akufi na mimi komitu ngabi oh abelaki vraiment nini donc comme komitu na bitena kota nano na bengi président Chipi Masamba ngabi président abina ngozab ngabi na ville habité biso za na cinquantenaire awa ngabi oui président Nathalie na to kanisa na moni ki boza na cinquantenaire abi via kei ngabi président abelaki o asaleka crise ya nini ya babé on est arrêt de cœur bon ouais tu vas aussi ba témoigner j'ai bien sûr abi ki koya ki na douche voilà ça qui voilà moi 3 jours kaka à côté coma à côté coma moi na ngwana à côté coma 3 jours akufi ngabi tanga bika coma na raison maman président Mondoueri nda kotaka coma ngabi ya cheko na ile akufi kaka ndenge Mondoueri akufaka na kata coma na kakei mbana monga muna komi loba ngabi bonene ba mindeto muna bomba muna muto sana koma inane azaka na koma batiki bon biso poni batiki papa te na komi loba ngamuka na sa mutema ngaba bo poni batiki papa te po biso tout muna kaminde na télévision ta muto sali 6 mois na koma bakendaka hotel na machine muto sali 3 mois na koma muto sali inane na koma bakendaka hotel na machine biso to kana ba machine na komi loba ngamoko ngaba biso to na ba machine wana te o hotel batu nzambe na ngai. En tout cas, nayoka qui passe. Mais quelque part, nayoka qui kimia na esengo moko boye. Oui. Parce que kimia na utaki wapi. Na raisonné, papa kufi star. Malgré tout papa sale ba rôle ba nganga ba marabout ba bolimi c'est bon na téléphone. Ngana obengi pena koko. Mais nayeko tela ngabi papa kufi bien. Akufi na succès na ye. Très bien. Na mituni na kokomisa na ba ajwana o papa tia zaki na ajwana abandai ko jouer na betela ke maboko ngabi voilà artiste akufi na kimukolo ndenge mama nani Ewaso Catherine akufi na kimukolo ça par exemple voilà na bandi ko raisonner bango mbala moko ngabi c'est que bango bano sana mabete c'est que bango bazala ki bien na comme ko raisonner maman ebele mbala moko en tout cas place vraiment en tout cas ma miss ya kingaité tant na comme ko kanisa papa mbala moko akufi na âge bien akufi na artiste toujours mais mukolo akoli donc est-ce que donc a jouer à kaka donc et en tout cas étant vraiment makani c'est vraiment en tout cas félicitations on a bané félicitations très bien. Félicitations à papa. Bravo. Donc yo pena papa photo lelo na moteme akokita. Très bien. Ce qui s'agit corps ne ba tiangota 1 mois na morgue et vanda. Parce que wana za icône. Solo tenga na robota ma papa wana a au sala théâtre. Alors faut féliciter bato boy. Faut que bete la bango maboko. Bata boyne ba monument de tout monde to bachaka ba nani ba ki ba papa Lutumba Simaro ne ba tia batebele ba icône bango wana et bien moi on attend il y a déjà polémique écoute des ans tant exacté sur le botia polémique en tout cas nzamba ko pambola yote très bien polémique ko tchango na nini na place nini azalaki na guerre na nani azalaki na problème na nani en tout cas to évite surtout wana pena en tout cas to longo la polémique to le la koko na biso papa na biso ndeko na biso star na biso superstar na biso na kimia de pona epena ko to vendre lango to zolango temps très bien gouvernement et soyez en charge RTNC équipé star na bango Congo et la artiste na bango akufi
Donc eloko nanga le baka ngwana pona biso artiste vraiment en tout cas bravo. Bravo papa. Voilà. Moli mon vraiment en tout cas qui peut m'appeler na kimia. Félicitations à madame Nayo, courage na bana Nayo parce que au moni bana nde bakoli, babali, baboti. Papa, félicitations. Papa, félicitations, mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est toujours un réel plaisir, Oyamba, Koulo, tout c'est un baga parce qu'il y a à boire et à manger, toujours. Merci, Natike Bino, clavier, vous commentez, Nagnon, parce que vous mettez dans Salango, Koulo, tout le monde sur Nasuka, on a habité 2-3 personnes au bataillon, na Moya Lilo, et puis sur un message à repasser pour Tokabo, Nabiso, Nakimia. Oui, na pesina nous fondation Fopache. Il y a papa Nabiso Chico Production pardon, Chico Production Yazana Poto, Fopache Fondation. Donc Ezawana na bato bazana souci ya ko sunga ba falan oyo talaka rentrée scolaire yango. Donc bana mususu bazangi moi makoki bazangi ata iloko ya okinango classe ça qui ezate mais faut pas fondation ya papa na biso Chico Production ezawana. Donc soki ozangi ozana yango monike nzamba pamboli yo bobengi yemo ko papa Chico Production. Donc so bobetika ka fondation faut pas production beaucoup joyeux vraiment pour na ko soutenir bana wana bisika bazali na kinkole na maluku kuna na kati. Donc nzamba pambola mutuno za ozali kanisa malamu numéro na téléphone nga lobite ke boti ndango pa nanga nazo pesa numéro nanga et téléphone ceux qui vous en a besoin numéro na yemoko normal numéro nanga téléphone yango c'est plus 243 89 39 72 708 ceux qui bo benga na privé na pesi bino numéro na ye ya poto kuna bosolo li na ye. Merci nzamba pambola biso nyonso, merci na yo pe joyeux anniversaire na leke nzambe na lola batela yo nzambe na lola protéger yo. Merci na bande ko nanga nyonso artiste et comédien merci na oyo bazo comprendre septième baga vraiment nzamba zala na bino namoni via Queen Mada kilo ya monde ma sœur chérie na la fort na pesa mbote belé bisiko zali mame pe la moto chichi sambo Georgine na pesa mbote belé bisiko zali tokuta na poko na matanga ya chiko to lelande ko na biso ve mo tshwa zali lo na pesa bande ko nyonso ba artiste comédien nyonso wana moni mo sapembe mo so ya boya na ilisuma boya koloba le andaya Masha Moumeno na pesi bambote bele bisiko zali na bosanité fille vraiment à côté ça vraiment souci pe bolingo 7e bagarre belle vie Candy. Merci na yo vraiment en tout cas merci vraiment na surprise au salingai en tout cas na nimakte boyene to zolinga ba surprise à boye que non il y a Mireille le cas na bureau betinda mwana aya kozwa biloko à rentrée scolaire ya bana vraiment boyende c'est ça le vrai amour nzamba pambola yo nzamba zong se bele bisika est-ce qu'il y a les qui na télévision au monde qui ngande mut na les qui na télévision na lobby yango ozomona est-ce qu'il y a lobby que non bolexa biloko non c'est comme ça c'est comme ça et là c'est qu'il y a Akabi avec amour avec amour très bien tape na comme kuna na ibiti artiste ni yaki kuna na kikuna na kutika ngamoko na kikuna ngamoko na kinaki na kina kutika ngamoko na kuti enveloppe na kuti bakaya bana tout ça et ça linga bien na komele kinanga na WhatsApp na komele merci beaucoup nzamba zong sebele voilà que au le canal télévision au le qui au fingi mukolo moko boye bon na ko mukolo te pote ba agité ta mu suspect yo ko zala mukolo ta mu suspect za age moko ta mu suspect na ebité to le kina TV to ko manquer batmo ba respect ce n'est pas bien na sali 22 ans na kuma nga mama top au mama top alobi na sali 30 ans faut du respect très bien respect zo bana souté respect zo bana souté et linko baté soza mukolo ya top faut manquer top non mais à la carrière naïe très bien alors que moi les télévision a manqué maman linga tel niveau carrière on a peut-être comprendre très bien nga pe nazo kindi kalaming le 22 février na ko 23 ans quand même on doit fêter hein? Voilà il faut tout fêter en vraiment ouais déjà dossier nga na côté ça qui déjà par son éminence maître Kazi donc Kazi Terry Okenda Faustin président 7e bagarre boss 7e bagarre na c'est pour la président ayo karangandi makasi président nga vraiment en tout cas merci pour aux Simba vraiment kubana Congo ini bana Congo ini news na pismo na mbot na bosanité VP Dodi Boté Kazapatero na pismo mbote belé na pismo na deuxième vice-président na biso Dodi Boté Kaboté Carlo na bosanité pas tout monde Zapatero la seule confusion ba kombo pour te vendre trop na mutu il y a une confusion et côté ba félicitations à héritier Watanabe félicitations au moni
biso bata mokili tozolo bakeno et sopié na ba niveau na ye nazo seka bato wana mutu aboyo corrompre aboyi boye azota la vision azota la lelo ate azota la musique te très bien azana makambo o yazo visionner ngana bisi président na ngalobi na bureau na si président nazo ka diplôme d'état na vanda na ndako président na zaboyi ndenge décembre ni nezo banda classe zo banda universitaire entrée universitaire président ngai nazo banda classe ah bon oui on a comprendre que ba comédie va jouer là nango na comprendre que non il faut place au katana qui continue il faut autant pour ozala na valeur na respect au moins lombe so katanga katanga za na valeur te très bien au moins bodo so katanga kitanga za na valeur te mais tu sais comprendre très bien au cause na sagesse mais ce qui au leka qui au continue qui yango alors on a bien en tout cas bana IEC bana nga batanga akuna ngamu pe mama na bango nazo yakuna très bien na banga deblé c'est vraiment un exemple à suivre mesdames et messieurs vraiment et ça lui vraiment bien héritier Watanabe félicitations papa vraiment en tout cas pour nanga oleki bango surtout ici bango bandima été boyende bien c'est ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est une émission, c'est un grand merci. Na pesimbote na vient ngai docteur Bernard Yaidi en direct des États-Unis. Na pesimbote na Pekos Fumutoto na Suède, na bosanité yabo Alima na Dakar, maman Véronique Biaka na Canada, na bosanité Rita Bosiki na Japon, azongi déjà Japon, azongi déjà Japana, azongi na déjà. Merci na bakado na yo, na ba surprise na yo vraiment kitoko. Na PCP merci na Rita Mivoura na France, ma copine chérie, je t'aime vraiment beaucoup. Bambote belé. Na PCP bambote lisusu na couple Oyo, Sylvie Manene na mobile na Pedro Manene vraiment tout cas nzamba za na bino, nzamba continue toujours ko battre la bino vraiment tout cas. Merci na yo pe, merci na équipe technique Mobimba vraiment tout cas na sepela mingi na gentillesse ba cameraman na bino vraiment tout cas. Vous avez vraiment même esprit bon bien tant bo ça musala moko, il faut esprit ezalaka toujours disposé. Donc voilà, nzamba pambola bino na bosanité prophète Konde Paulo Dominique wana vraiment papa na ngai ya molimo vraiment na motema na ye mama Safala nzamba za na ba nyonso ya liloba. Merci na yo. Merci Kulutu, c'est un bagage a toujours plaisir yamba na plateau na. Merci une équipe technique na wana Moni Jonathan Dario na ma caméra, Benjamin Konda na ma caméra, R9 Silva toujours na présent. Merci na meve Kapilo, pourquoi pas ça merci na leke chupanda émission oyezana bino tokota nimbalo yoko ya. Ciao. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.